Comment tu soupires dans ta chambre. Kozangate ndeme mingawa Okelela ndeme mingawa. Mais c'est plutôt une histoire d'un cœur rempli qui m'emmène ici. Mais c'est plutôt le langage d'un cœur rempli qui m'emmène ici. Et Nasengi ozwa kitina oyo kama sanjoli na ngai esufanda na ngwendele yo permettre na bwako yanga motoni nalingi na yembe papa nabotama na liso. J'étais la moins considérée qui pouvait imaginer les psychosommes mangas. Ils ont voulu me supprimer dans liste en molu. Abusani olu kakaba oyo babwa kama Bujuni oko misabango ba jeon ya ya Budiziro oko misabango ba ero yes na louange mati namo teme banzembwe mati namo teme na yembi o mingi me hosana yo ezo silate na yembi o mingi me hosana yo ezo silate baba tikanga na umela mamuke na présence na ye yango madam aloba esilinge zokando fandaka na mote langage oyo bato bakomprenaka te ya motema oyo kakango ata basupira na ngai zokande poeme bana yo ozawapi papa poeme sike batina motema na ngai ozawapi papa ai meloro yeba motema Yesu kumama na yo mongwanite kuma ozanzamba koluka na butu na tongo pe na boka talela yo na mosolo papa yo kasonite ozanzamba badimension zamba kochera motema papa kumama na yo bongwanite Yesu kumama babo bongwanite batalela yo na mosolo papa yo kasonite batalela yo na mosolo papa yo kasonite batalela yo na mosolo papa basimba tushete ozanza baba dimension za bakochera motema ozanza motema za bakotudela toro ozanza bemalamu za bakochera motema
Kuma mababobo maite kuma yese yawe kuma yese.